Kidnapping échanger forme basali ko kidnapper batu ya kosakanate ya heure moko intuition et ça la kapeke mutu abika tala lisolo oyo e ko fungola mémoire lisolo ya deux jeunes filles ba camarades moko azali musulmane moko bongo chrétienne kasi musulmane asovaki chrétienne pona nini ba kutana kina mobali kaka na Facebook oyo nzoka groupe wana bazalaki ba kidnapper ya oya minene komelaki bango na Congo Brazzaville précisément na Pointe-Noire lisolo oyo côté ayo kufungola yo mémoire yango tokobetela yo lisolo lelo. Yaya, il faudra pas ton dimaka, surtout na politique, na komboto mo oyo opposant, ba décideur, ba touana ba occident, ba créa ki kombo wana to mo wana opposant pour na ko diviser ba africain en général. Mingi tala biso congolais ndenge la gisi opposant la gisi nini? Opposant la gisi so kinga la ke gauche, yo il faut kende droite. Or, tala bango moko la politique na bango. Est-ce que bino aussi boyoka opposant moko boye na politique ya France ba benga opposant to États-Unis te pour nini kaka biso ba lenga opposant pour nini soko ali opposant ya mutu o soko sala e ko sala kaka mabe pasteur oyo alobi vérité a solo li vérité il faut être ya biso to ko zonga na émission ya lelo pasi na motema esalami bongo na commune ya Monga Fula epai wapi mama oyo abwaki mwana na ye ya moins de 5 ans akosi ye akeko somba eloko nzoka tiki mwana wana pona nini abwaki mwana oyo akangi mwana oyo ndoki soki akangi ndoki ya azaki na tester akosala ki ndoki to ndenge nini pona nini abwaki mwana mwa bandeko mususu bali koluka mwana eloko ya mabe atango abwaki mwana ndeko mwasi alokoti mwana akena ye pa mbura matari epai ya police ba policier ba bi kamunuko baboyi kozwa mwana somo tokolobela na émission ya lelo bandeko basi oboti pena mwana na yo mwana abebi akomisi na niveau ye ko bwaka ye batu nsuku tu baoluka bana baye ko bwaka mwana obozo mona mama na ye abwaki ye akosi kakeso mamanga akosi kakeso mamanga atiki to usena la police est boy nango kozwaye. Yaya na lobaka yango chaque fois l'histoire est une science qui étudie les événements du passé pour corriger le présent afin d'envisager le futur. Yaya, est-ce que boyebike tangu avant colonisation et salama ba ko la so ba ko salama n'est-ce pas tangu mundele ye alaki tozaki na ba terre na biso Afrique ezaki na terre nango Congo ezaki na terre nango ya biso moko tangu mundele ye entre parenthèses à la kisi biso biblia ko sambela o biso yeba ko sambela ko lekai ayesi biso to sambela to kangaka misu tangu to bandi ko sambela ya ko kanga misu to fungoli misu boye mabele ke biso pour avant to sambela pa munde to ki mabele na biso tangu to kangi misu to fungoli mabele ekei o comprendre yango to ko la peine émission ya lelo. Nous jeunesse consciencieuse de l'Afrique avant l'obligation si pas une certaine obligatoriété de dire tout haut ce que les autres pensent tout bas. Nous devons défendre notre continent, l'Afrique, jusqu'au prix des sacrifices suprêmes. Il n'existe pas de révolution pacifique. Il n'existe pas de révolution sans verser le sang. Sur cette lancée, les combattants de la liberté, Malcolm X, est clair dans son message du 31 décembre 1964 en disant « On ne gagne sa liberté qu'en montrant à l'ennemi qu'on est prêt à tout pour l'obtenir. » mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokoya mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shita kwacha pelende wenjo kaka na émission de l'autre bandeko tukoyamba pona bino
Nkumu Manzambi Teyo et pas wapi tokosola makambo ba pasteur on en a marre ba pasteur baso komela bato mbongo ba $15,000 ba $20,000 en kosaka batu ke mwasi nanga visa liyo na kobala yo konsoya to kofungula mémoire ozali émission effet à conscience po eba kopesa ka pasteur ba mbongo ndengo ate po mabe ekoyi kokota Nkumu Manzambi Teyo azali makambo ya kofungula misulelo zana na biso branché po okoyoka yango awa Mbote na bino bandeko balandi ya radio lokoyo télévision bisika nyos tubuswami merci na confiance pe fidélité bo pe sakana programme oyo radio lokole masolo et pa wapi to kutana ka pona ko solola makambo zali koleka bongo na communauté na biso africaine en général mingi ya biso batu ya mangala ngai kombo na ngai Fiston Pelende tata ya Sedek tika to pesa longoni ya pe matondo na bana nyos tu ya Israël ba mama ya Israël za rapoto yeba rangote Israël za rapoto mama ma passe na Israël mbote na yo na bande nyos tu ya radio lokoyo télévision na Israël na bo salimite on ensemble kala mingi te to la bongo na bino na bana Israël ba papa Fiston to c'est la mouvement oyo lega oyo to ko bengisa yo okoya awa na Israël pour na 9 jours otala bana Israël ndenge ba na bongo radio lokoyo na tondi bino botondi ba mama Israël on est ensemble kala mingi te to ko la bongo na Israël na bino voilà. Bandeko ya Bunia tout ensemble na bino bandeko ya Bukavu ya Isiru ya Isange bandeko ya France Belgique Espagne Norvège États-Unis d'Amérique Danemark partout tala émission na bino yango yo e bandi ngai kombo na ngai Tata Pelende Fiston est-ce que okomi voilà ekendaka ndengo wana soki mbali boso yo omona biso to sengi na yo o partager soki o partager michi o kobosa te ko fina cloche la notification soki o s'abonner pour na o rataka ba programme na biso ata soki mu kete. Voilà yambo to solo la to betali solo ya ba deux jeunes filles moko musulmane moko chrétienne ndenge ba biki na kidnapping tika to développer moi de 3 makambu o moni bongo na sommaire. Toko bandali boso na to ebiti to benga yango communiquer to nini po epesi mutu ko soit batu ebele bali kosala ba jeune prière kosambela pa nzambe apesa bango bana babota mutaya na mbongo bazali na mwana te mais ba o bazali na bana bazali ko comprendre valeur ya bana te pasi na motema lobaki yango ne bandeli salami bongo na commune ya Monga Fula mama oyo abwaki mwana na yenga epesi nga mutu koswa abwaki mwana o pona nini. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que baebisi mwana na ye azali ndoki to mwana asali nini mwana oyo alokotaki ye mwana ya mbanda on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé mama oyo akosi mwana na keko somba soki manga soki nini atiki mwana zela wana ekenda ma blandine makaro atikali azoko zela mama azonga azoko yate. Chose grave batu ya mute ya malamu bazanga kate ba moni mwana osa nini balokoti mwana ndenge salaka soko zui mwana ya mutu il faut que ne pas mbura matari mama oya kena mwana na conteneur na Monga Fula epa ya mbila abi kamunuko yaya mbila ozo décliner ba responsabilité oyo fa ki kutu mbila ndazo mwana wana atala ndenge nya kosala po aluka ba famille na mbila a décliner pasi ya kosakate makababwe epesi ngai mutema pasi ya kosakate mwana ya mukebwe moins de 5 ans et un jour soki mwana o nzamba sali grâce po nzamba sala kabana bwe grâce makasi akoli yo mama ko bimanini ke ngai mama na yo papa ko bimanini nga papa na yo est-ce que olandaki isolo ya maimona anta oyo famille na ye malmenaki ye et peut-être na mwana mkesika akoyi mukolo azabongo na famille présidentielle ya Congo Brazzaville aza na famille ya premier ministre ya chinois ya Chine Maimona Anta Sikabwe famille ya makambo alta bakoyeba bakoya susu po asi abongi déjà tala iloko ya boye pesinga ipasi ya kosaka te video ya mwana oyo mwana soko yeba te que dois-je faire na kende wapi na suka wapi mama zate papa zate mwana ya moins de 5 ans pasi landa video bandeko basi oboti pena mwana na yo mwana abebi akomisi na niveau ye ko bwaka ye batu nsuku tu baoluka bana baye ko bwaka mwana obozo mona mama na ye abwaki ye akosi ka keso mamanga atiki ye to usena la police eboyi nango kozwa ye
mutu nyonso to reconnaître elonya mwana oso ayebi mama na ye botala ye ndenge azali oyo oyeba mama na ye ayebisa ye aya kozwa mwana na ye kobwaka mwana boye mpo na nini botala nde mwana aza na bacicatrice na nzoto babwaki ye mama na ye akosaki ye aki kosomba manga nalobaki yango na ebandela yaya tolingaka te koemploye mo oyo opposant kolingaka te babenga opposant mpo na nini tola tokopiaka kaka biloko oyo ya baoccident estce biso moko te yo si omona parti politique ya mindele baloba baopposant balobaka yango te bazwa kaka kombo wana opposant batiela biso c'est pour nous contrôler pour nous diviser mes chers frères et sœurs africains tombenga opposant te opposant lakisi nini opposant c'est-à-dire que ngaso na ke gauche yo ke droite na ke gauche yo ke droite tokoki kozala ensemble te yango batia yango na politique na biso pona to se divisaka ndenge wana pona ni bango moko ezalaka mona oyo azali gauche oyo azali droite soki droite akosala mosala bien gauche akoappuye yango mpo mboka ekeye liboso me biso soki ozalaka na opposition ata pouvoir asali bien okondima te c'est pour nous diviser yaya kondimaka kombo wana te na sepeli na prédication ya pasteur oyo yango nabaki mikolo tobalolakisa bapasteur oyo ya dine parce qu'il y a des faux pasteurs 98% ya pasteur baza lokuta mais kaka 2% ya malamu bazali. Nalobaki, l'histoire est une science qui étudie les événements du passé pour corriger le présent afin d'envisager le futur. Yaya, tout sur la mouki. Na faille natali na abino oh, mais biso tradition na biso quand même et ça très mûr, hein? Très puissant même. Est-ce que vous voyez que tout ça là terre Afrique d'ailleurs, nalobaki yango l'Afrique est le berceau de l'humanité parce qu'on y a trouvé les premiers, lorsque les plus anciens, c'est bon en Afrique, yaya. L'Afrique. Nous, surtout, on a ça dans le monde, la plupart, donc 90%, c'est ça en Afrique. Mais mon délai a changé l'histoire de la bisu yaya. Je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer. Est-ce que, vous avez vu que le globe terrestre est la Kawana? Donc, on a une map, carte. Ndenge bazwaka bazwi Europe batie likolo ya Afrique na se côté Amérique Océanie conso est-ce que boye baraki quand tu vois les salaka boy Afrique salaka likolo ya Europe babalo la pena carte pena boye et comment Europe likolo ya Afrique na se soko ndiminga ite mais ça est la vérité. Ya on a 5 yo autant un livre ya pesa un livre wana la pesa autant un livre oyo écrivain africain congolais mon ami Tedim Fitu Armstrong livre za li wana te pesa un livre wana la bango livre batala livre oyo livre za wana te wana livre za te bon ça va tu relation prochainement livre oyo ba comment Congo et Grégor du monde. So autant qu'il livre on est Congo et Grégor du monde au comment est-ce qu'on a tout décrit dans carte livre wana yaya avant la colonisation nos ancêtres étaient là on avait des terres on avait tout ce qu'il fallait donnez-moi on avait tout ce qu'il fallait terre toi qui la terre na biso tango kolomba ye voilà livre yango Congo et Grégor du monde écrit par Tedim Fitu voilà Congo et Grégor du monde, aux alliés à édition 2020, ça a été corrigé. Et on va corriger ça en rouge. Ah ouais, prochaine version corrigée. Qu'est-ce qu'on a dit? Il est écrit ici Congo est le nom que nous partâmes jadis. Voilà. C'est celui qui a la puissance créatrice qui nous a écrit comme égrégore du monde, c'est-à-dire comme point central permettant l'équilibre de toute la planète, des planètes, oui. Le changement du Congo en Congo, c'est les colons, ne fit pas un hasard, mais plutôt une volonté délibérée de couper les liens particulièrement qui nous attachent au divin. Voilà. Changer le nom du Congo pour redevenir Congo et les combats politiques, idéologiques, identitaires, identité est le premier pas vers notre libération de l'emprise des puissances occidentales. C'est décisif pour ensembler le peuple Congo, il y a peuple de la création, auteur des valeurs ancestrales qui dépassent nos petites ambitions. La crédibilité de notre démarche est de proposer un chemin
se basant sur les faits historiques incontestés incarnés dans l'interprétation des langages des anciens qui est une permanence universelle. En aucun moment nous ne pouvons un quelconque jugement. Nous ne présentons donc que des faits et des leçons à chacun la liberté de toute conscience de décider de l'avenir du Congo. Voilà. Un livre très bien qui nous parle de l'avenir de notre Afrique, à l'Afrique, mais particulièrement République démocratique du Congo. Bah, désordre, tout ça, voilà, on m'amène, voilà, version corrigée en Congo. Bon, version Akala, version corrigée en Goyo, Koto, Rouge, Oyo, Congo, Grégor du Monde, écrit par Teddy Fitou. Nyon surtout, Bozo Mona, Oyo, Congo, bah, aventure tout ça, Congo, oh, c'est parce qu'on avait changé notre nom. Notre pays s'appelait Congo, avec K. Balongoli yango Kawana, baté C. Dans la dictionnaire, Congo avec sélection vide, il n'y a rien, désordre, yango et nabiso. Basala ki yango nan Koba belge, pona ko changer destin nabiso. Est-ce qu'on commis? Voilà. Lisez ce livre, so au moins rejoindre les ATB nabiso to en contact na écrivain oyo pour atalisayo. Teddy Fitou Armstrong. Voilà, à la Belgique. Voilà, aux versions Akala, aux versions corrigées. Il y a tant de livres, hein? Il y a même notre les fossoyeurs de la République, il vient d'écrire les fossoyeurs de la République, à comment notre ipséité christianique, quelque chose comme ça. Voilà. Je disais ici, avant indépendance, ça nous appartenait, nous les Congolais, nous les Africains. Tant que nous soit des missionnaires, pourtant, vous avez battu sur le misu Kongama. Tokangi misu boye, tangu prière de site fungo le misu, ma belle kenda et comme mindele. Est-ce que vous comprenez le quoi? C'est mystérieux, hein? Sambela kamisu afungama. Vous les pasteurs, vous croyez que vous êtes bakamu ya nzambe koleka biso? Non. Vous induisez les gens en erreur. Est-ce que commis landa de quoi lobby et que fungo la mémoire? Suivez. Nous, jeunesse consciencieuse de l'Afrique, avons l'obligation, si pas une certaine obligatoriété, de dire tout haut ce que les autres pensent tout bas. Nous devons défendre notre continent, l'Afrique, jusqu'au prix des sacrifices suprêmes. Il n'existe pas de révolution pacifique. Il n'existe pas de révolution sans verser le sang. Sur cette lancée, les combattants de la liberté, Malcolm X est clair dans son message du 31 décembre 1964 en disant « On ne gagne sa liberté qu'en montrant à l'ennemi qu'on est prêt à tout pour l'obtenir. » À Kwame Nkrumah d'ajouter « Divisés, nous sommes faibles. Unis, l'Afrique pourrait devenir, et pour des bons, une des plus grandes forces de ce monde. » Et pour Frantz Fanon, chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Le président burkinabé, Ibrahim Traoré, dans l'une de ses déclarations, ce n'est pas ce que pense Jomo Kenyatta. Il dit ici que quand les Blancs sont venus en Afrique, nous avions la terre et ils avaient la Bible. Ils nous ont demandé de prier avec les yeux fermés. Quand nous avons ouvert les yeux, les Blancs avaient la terre et nous avions la Bible. Fin de citation. Nous pensons que nous, Noirs, sommes victimes de notre hospitalité légendaire et aussi victimes de notre faible connexion neuronale, de l'esclavagisme brut, passant par la colonisation jusqu'au néocolonialisme. Mais curieusement, et contre toute attente, plus de 80% d'entre nous ne se rendent pas compte, ni ne réfléchissent de comment sortir de cette situation affreusement inquiétante.
nous, Africains, nous devons tous incarner une vision audacieuse et inspirante pour l'avenir de notre Afrique. En affirmant que l'Afrique peut se développer de manière autonome, sans l'Amérique, sans l'Europe, sans la Banque mondiale, mais encore le Fonds monétaire international, ou même les aides que l'Occident est en train de vanter en tout moment, pendant qu'ils sont les premiers à alimenter des guerres dans nos pays d'Afrique. Voilà, je crois que dit Reshuana Ndenge Botali Yangoya, tout ça que Ben Nabino Matoi, pasteur, on va vous dénoncer, pasteur Yamabe, parce qu'il y a de vrais pasteurs. Tinati, Yaya, tout est coupé, tout ça révélation, mon nene, Talatine la radio collé. Ndenge Bosambe la Kawala Bo, couper les liens, Salabo, Bozoko parler en langue, Bozoko Ganga, Nzoka, Bozaka Batamaboma. Babi Misakabino Batamaboma, Yaya, Soko Monika, Osambe la Bo, Kamere, Pemenda, Betangon Bata. Moi, quand on ressemble à tout le monde, voilà, on a un liboma, on a liboma, comme il y a le pinier. Yo, on a des bijoux, on a des biens, mais liboma, on a souvent que l'on parle pas pour matin dans l'Europe, habiter là, boma, matin, bien, oh, ben, mawango, ah, tu vas botter bien, c'est mon liboma, pas de beauté, mais yo, on a des bijoux, des vestes, ok, église, nous avons kuna, et pas Mburamatadi, babi Sarabino, batuma boma. Pasteur, mawa. Narabaki tokamba pona bino nku manzambi teyo tata manzambi tokosolo makambu oyo ba pasteur tokovanda wala lelo parce que ba pasteur escroquerie eleki mingi. Okoyoka ba rapport pasteur na pesa yembongo nanga $15,000 na pesa yembongo nanga $10,000. Alors ba pasteur ango basala rappel na stratégie ya makasi yaya. Pasteur aza mutu lokola yo azaka azapena mai na makila bakokosa yo bino na soki dadi bana badadi dadi soki dadi alobi ko boya te ya na ndenge nini wana tango akale takata ba missionnaire soki babenga ba sangwara ba père ba mon père soki père alobi okotosa te siko te. Comment sango ya bisa na bata sango pasteur zo bisa ono na lali nzamba la kisinga yo mwasi na ngai fi baba na kandengo wana ba la donc ba ke ba leo mbongo ba lenyo surtout pas na yo pasteur ba tu ya ekobo ya kosakala te ya bona na ba kombo na te o pasteur ki ba escroc bango nyo surtout 98% ba pasteur baza ba escroc to so la pembe za ka de lokole c'est là ka ba jem yaya kaka 2% ne baza ka bien. Yoga skaba ba mbodi oyo nkumu manzambi tata manzambi robimisa awa e ko fungola esprit to le baka ngopona ko blasphème ba pasteur te pona ko bebisa réputation ba pasteur te il y a des vrais pasteurs au ba sala nzambi na nenga bosolo mais ya ba be basa ebele alors biso na musala oyo nzamba teka ta biso vuluzi kimbangu va ina ya kipa vita on va dénoncer tinati mbuta manzambi mbote na yo. Merci beaucoup Tata Pelenge. Ye mutazana toiture ya ko planter place nyonso. Oyo sa ya ko yebisa bandimi ya Bukebi na Bulandi. Bozo mona toujours papa Tata Pelenge ba pasteur botika ba révélation ya lukuta. Lelo tozofanda la bino pona koyebisa bino que veut dire pouvoir ancestral soit disant yo pasteur ozo yebisa mundimi kokota nzela ote kozongisa nzela ote nzela o eza ya mabe ezalaka na lumière te na kopesa balandi nyonso mbote oyo bapesa radio lokole confiance na oyo bazolanda kumu te manzambi yani bavene ngangu yeki mvutu sulu yeki ngunza kia wonzo radio lokole mbote Tata Pelenge na balandi nyonso. Voilà, Nkumu Manzambi, Tata Manzambi, merci, na confiance, Léo Zalaka Mukolo ya Moussala, mais on dit que Yambabiso pendant quelques minutes, on explique Biso. Na lingi, on s'adapte sur moi différence, c'est parce que, par rapport aux juifs à Ouatro, Batwa Benga Biso na Mikili en Poto, na Mikili Afrique, partout, ba pasteur, Soko Landeli, ba pasteur, Nyon surtout, ba Oyo, ba Salamwa Kombo, ba Kenda Kombo, Yango Zalaka Boso, et Zalaka, mais ça différent, hein. Oyo Moni Azali pasteur, Kaka, Aza pasteur. Mais je connais comment ceux qui sont qui pasteur, à ceux qui sont musiciens. Moussa Baïna qui musicien, à ceux qui sont pasteur. Honte à vous. Qu'est-ce qui fait que tant que pasteur va kosa ka fidèle na bango, a kosi bango a bandi faut comme moi si na ngai, yo ne tanga ju moi si avec moi si na mobile ba mutu moko, a bandi ko lia bango mbongo.
qu'est-ce que molimo wana utaka pouvoir wana zakara oyo soki basaki mutu $10,000 $1,000 à pesi basoka ngo para bino to ngeni moi maloba moko yo fungola biso la vérité otoye barate kumu. Merci pour le colère na confiance nyonso na balandi nyonso botele mabisike bozali tika makamu nyonso zosala zala concentré quelques meetings kumu te o manzambi lelo na to pekisa ba pasteur botika ko benganga en privé toko dénoncer nyonso oyo alingi kolanda musala na ba norme te soit disant ba pasteur o baza reconnu baza na ba siège baza na ba villa batikela bango ba papa ba mama eza mawa mingi boza ba musicien en langue. En plus, vous travaillez dans la sirène. Vous avez maintenir lumière, on a banda pour la lumière, on a moi qui a commis carrément liboma et kobimisayo. Quand il a des sikanyo, ça va comprendre l'utilité de Moussala. Mais vous avez toujours la norme et à sakane la bandimi. Il y a un rendez-vous. Lelo sikoyo naza na siège ya koyebisa bino batwantine na banorme lelo ndeko lokole pesa balandi nyonso ndenge bazolanda na ndenge bazoyoka soi-disant kumute yo manzambi oyo azopesa explication nyonso kati na nzela oyo bosenga oyo eza ya bonzambe oyo eza ya bakoko mfumu kimbangu akufaki te atikaki misisa na ye mutu lelo bakokata nzete misisa musekota na se pe misoso etikalaka kioke kibokolanga muna kikongo kya beto mianzi miome mina mianzi mianti merci ndeko lokole lelo tozotala oyo esengi ya koloba lelo bandeko bandimi bozalaka na bokebi na bubangi un pasteur un prophète azoyebisa yo mama na loti yo na butu yo za mwasi ya vinanga mwasi boyo soi-disant ezaki escroquerie ya lukuta akozwa prophétie wana akolobango na mobola te akolobango na mama moko soi-disant asalaka commerce na ye ayaka Kinshasa aza na Qatar aza na France aza na États-Unis mais soi-disant un pasteur wana aza na mwasi na bana quelque part mais pas na yo alobi abalate nzambe mutalakisinga na bala yo son escroquerie na suka okoyoka kaka pesanga iboy fona monter chaîne fona sala radio fona sala boye fona to futa bat na église yango moni ezo sala bato pasi bokota na biloko wana te pasteur aza ndenge yoza ngai pe naza ndenge yoza différence ezate lobi yo poko pesa prophétie wana na mutu c'est chifo eromoni eloko elekelio okobenga nkumu te yo manzambi akopesa yo connaissance na sagesse ya kokeno na banome passer ayebisi yo wana zanganga nzela wana boye balakisi ngai boye c'est archifo baza na banorme sont des sirènes où bazo travailler na tir ya tirante nango ya directement ya lumière plus 243 89 44 54 885 ce que vous avez le numéro T par rapport à siège au Gobenga l'autre numéro ya RTL plus 243 98 17 17 013 yangola bandimi tozali na tata pelenge ye aza panza international. Voilà, comment nzambi teyo est-ce que okoko sunga bandeko balanda biso sika boye po bamonaka lokola bango bazoka ba dadi ba pasteur lokola banzambe soki dadi alobi yo koki koboya te mais est-ce que moi météorologie ça dit ko pesa bango soki dadi alobi pesa ngai $1,000 ça va passer to yoki ba ya to zui ba rapport ya ba pasteur o ba kenda nsango pasteur moko azui mutu $15,000 akosi alinga sa la chaîne alinga sa la chaîne à télévision et puis comme marambu ya bolingo et cause ya pasteur aza apôtre tout ça la dossier na awa lamboko au moment porter to ya ça na ba dossier na bino awa na misuja ba ki ba producteur tout wana na boko na biso awa tant to ko panza do wala moni fana benga desu émission wana e ko sala desu azali awa ngala azali awa est-ce que bokomi pour de choses sensible makambo oyo do yo ngozo $15,000 na bato dossier na déjà awa na ba audio na yo na ba photo ne bo sala na téléphone tout ça on est sur awa on comprendre donc kala mingi est-ce que bokomi voilà donc pesa ba tout moi stratégie soki dia ici ba pesa nga mbongo est-ce que basala kala le titre na lolemu
ceux qui basent dans l'olé moana ba chrétien basa la kanini pas ka lobby bazu anti e kota bangote ponga na aller ata pasa singa pesa otana opiate ponga anti wa zo e na ba anti yango sa e zo ngaite basa la kanini ata pasa ka lobby pour e kota bangote et ça domination marketing. Merci de Kolokole. La fois passée, au tournoi Kingaï, musique ya mokili na ba chrétien na répondant ki yo ezalaka musique moko. Merci lelo ba pasteur e bazo ya pan komote yo bien ke na recherche bazo ka attirance ya langue. Qu'est-ce veut dire attirance ya langue? Mutu abengi yo mama na loti yo na butu boy mikaka tano boy ozui eloko pesi. Soit disant un pasteur amona na ka patron azana ba foule ba bien batikela ye mais azana niveau azo senga mutu songolo aza parti ya Belgique aza parti ya France États-Unis na sapatu na ya kolata na bilamba na kolata na nyonso na mbongo oyo fa futa na bandimi le gré nini ya escroquerie wana bande kolanga bozalaka na bukebi na bubangi era sengi yo pesa nga yimbongo na sambela yo na place no wana soki oteki yango bio pesa ngo na mutu mususu fina yo non wana za makama kala c'est archi faux bazana domination ya tyrannie lelo so mona un pasteur na église na yi azo bimaka na bandimi oyo azana bango na église par rapport ya komatsa honte oto bengaka lumière ya haute is moni biloko musueza biloko privé so na bani kolobango via ba rapport ya ba pasteur ezoleka ebele ba pasteur pe bazana ba toiture oyo bazo se respecter bazali comment na pasteur abimi lelo te asa pasteur kotala oyo ya kombo te Antoine Edouard Ariette non c'est artifaux sont des escroqueries bazana spiritualité non spiritualité atamukie ezate par rapport ya nini ozo mona lelo ozo benga mama moko boyo soit disant pesa yo boy obandata komba lo sambote directement pesa ngai boy donc c'est la ngai boy pesa ngai boy bana bazobela bana bazosala boy niveau qu'escroquerie nini lelo bo rande batu ya poto ki pauvreté oyebi ke mutona lelo boko kutela temeza na sensité et rolingi moi sinde kolokole okobenga ye ayati na siège place oza eriozo kimae ezati escroquerie babiloko nyonso na tozana ngo na ba video na makambo nyonso o ezaki nalingaki na sala chaîne nalingaki na sala boye nalingaki na sala radio chaîne nini radio oyo kosala na escroquerie na yo par rapport 2 semaines 3 semaines o rembourser mutumbongo komi kosenga yo mbongo ekomi ya menace mais nyonso wana soki o arrange ngo te ezobima à bientôt. Mais Nkumu tata banzambi bio forti pe mzoza bino yo ba pasteur bazo ya pa na bino bozo pesa bango makambu bino bo wona ndapeka mbongo apesi yo mbongo pesi makambu est-ce que ba pasteur ba ya pa na bino na ba pasteur ya basi ba ya pe na ba basi ba yaka le monde tozana ngo monde ancestral o eza pouvoir o abenga ka kingunza beto ba wonso katuna ye nsamu wo una wakabwanako nsamu wakinkaka wakimama wakitata wakinkento elingi koloba tozana égalité te na ba prophétesse ya basi bazali ba mama pasteur ya basi bazali lelo yango zo mona ke eza circuit moko eza interminable eza circuit eza fermé mais place wana lelo tozana ba pasteur mususu tozana bandimi et pas déjà la spiritualité mais akondima ko sala ba séance nyonso ye moko premier culte deuxième culte troisième culte pourquoi par rapport ya tyrannie o ya signé ye moko ezalaka contrat ye moko akoti on a département ozwa kambongo mais mbongo na te yo zango okwa ko utiliser nango te yango zo mona ke mutu na mutu fobo zala na doit bokima ka coutume te eloko leki coutume ezate lelo mundela za développer par rapport ba respecter ka coutume o ya bango yango moni Nkumu te yo manzambi soki likambo moko oyo ezo compliqué na radio lokole bien eloko moko ezoleka lelo radio lokole abenginga azana ba siège nyonso sur place ba plainte nyonso oyo ezana ba passer bazo scroquer ba $10,000 soit disant na kosalela yo nzembo mususu eza soit disant na kosalela yo na kosala chaîne après que le quelqu'un na zongisi yango nyonso ndeko lokole azana ngo na mesa soki bino moko bo se trouver solution rapidement on va dénoncer ça eloko ya kobombeza la te po botika ko rendre batu ki pauvreté lelo ba mama muso ba koma na pauvreté batata muso ba koma na ki pauvreté pourquoi ya kondima oyo pasteur alobi faut lambela ta papa biloko lambeli ete okemba on église deux ans na retraite et yango na lobi ke papa moko te azwaka un pasteur aya pa na ye ba ko sala séance na ndako be azwa mwasi article ta ko pese litoyi papa pasteur voilà bana mususu bazoko ta mande lokole bana ya ba pasteur
azobotama na bandako mosusu me lelo okoka koyeba ngo na suka ke mwana azalaka mwana ya pasteur soki likambo ekoyi na ndako ndeko lokole est-ce que oyebi est-ce que okomi tokomaki déjà makambo eza légion maka exemple eza légion voilà ntata manzambi tokozala ta mingi te balobaka suki eza nini mpona mokolo ya lelo. Ok, merci balandi nyonso na banda nazongelaka mutu mususu nana landinga ta landinga ilelo numero ya nkumu Teo Manzambi Mbuta yani bafene ngangu yendwa tusunu yeki mfutu kulu kia wonzo plus 243 98 17 17 013 autre numéro plus 243 89 44 54 885 lelo bandeko nyonso eloko zosala pasi lelo soko zomi problème ya mwasi azoko kofanda kimete activité moko na ndako esalamaka ezalaka te omoni ozozwa ba vision oyo eza ya mabe na mama bakosala mosala mama azonga na banorme mwasi soki azobima libanda chance moko ezalaka na ndako eza te lelo ndeko azwami problème ozala ministre ozala député ozala sénateur ozala pasteur ozana dossier songolo oezake ekosalisa population mais bande kota na l'état bande kota na entreprise ezozwa ma solution te benga nkumu Teo Manzambi na kosalela musala lelo somona ozana mayele moko ya makasi mais dossier ba mindele bakotisi ba accepter mindele yo ya mutu mwindi bando kotsa dossier frena babenga kayote dossier na yo mukanda bande kota babenga kote nkumu azali pona kosunga poso moindo to salaka même na valeur oyo lelo soki na salisi mutu ngapi na zana récompense kobanga kan nkumu te oyo ezaki ba pasteur bazem sabino nzela oyo zanze non kutimi yango ko salisa mutu lelo nzete ya pa meli yango okomi malamu. Est-ce que kobo kokima kutim par rapport à quoi lelo biloko mindele bazosala ngona biloko la biso mais biso na mayele ko leka mindele mais sala makana na putu ponini tolingi ba guerre d'esprit ya spiritualité na ya prévenance ozwami problème eloko bimio na nzoto mwana abandaki koloba atiki koloba mwana bandobotame angulumaka te bana mwana vanda koma koka oyo tobengaka comme mongol ozana biloko tambola ko na nzoto okobenga nkumu Teo Manzambi lelo nazalaka mingi na musala oyo makambo musumu tayoki te azana droit kobenga nga en privé mamero eza disponible ona kozwa temps nazana bato oyo baza ya maladi ozana problème ozana dossier okotisa ozulaka ngo suite te ozana dossier mbongo moko okotisa quelque part ba rembourser ko ofongola ONG bandimaka dossier wana te ozana besoin ya biloko oyo nyonso ozana ngo besoin ya finance kumu Teo Manzambi azali na pesi balandi nyonso oyo bapesi confiance na radio lokole chaque fois nazebisaka bino oyo aza na capacité oyo aleki na nzela nkumu asalisi ye par rapport ya radio lokole soki eloko bozwa bobenga ye bopesa ye aza mutu oyo aspozaka ta na ye ya kozwa nkumu Teo Manzambi monsieur une semaine otela 120 pelle mpona bana kosala mosala tala volonté ya bongo bokoka ba témoignage ya bato na bato oyo baleki na radio lokole bavandaki na mamaladi ba 10 ans ba 15 ans ba 17 ans tokomi na problème ya diabète ya 3 sortes type 1 type 2 type 3 ozwami problème wana komela insuline te komela comprimé te benga nkumu Teo Manzambi ozana problème ya paralysie okabwanaki de côté gauche be droite na kozongiso na banorme en plus musala nazosala ya kolakisa yo vision ya mutu oyo aza concerné na nzoto concerné na ndaku concerné na famille na banza nazotika bino nazopesa bino numéro ya suka onde kolokole azala déranger te ozana besoin nga obengi ngai direct plus 243 44 plus 243 89 44 54 885 plus 243 98 17 17 013 napesi balandi na nga nyonso mbote napesi pe tata pelenge radio lokole journaliste international merci na radio lokole. Voilà, merci beaucoup Nkumu Manzambi Teo, merci beaucoup na intervention oyo o saleli biso sika boye. Voilà, siko to kotikela yo Olanda histoire on to betela ki yo pour la journée lelo. Landa histoire lelo.
wana esika oso bozali kolanda biso ata na Basankusu na Suède na Espagne na Portugal tokutanaka tosololaka mpona toyebaka makambo ezali koleka bongo na mokili. Soki mbala liboso oyo omona biso yebake il faut s'abonner. Obligé te mais to supplier to s'abonner pour masolo o to solaka awa ezali kosunga batu ebele kolinga kate yo oyoka radio lokole yo moko me partager peut-être les autres kobeta awa e kosunga yo te e kosunga ndeko moko songolo esika moko pakala kaka pona yo o partager. N'oubliez pas objectif na biso zali ya to comment on met 40 000 abonnés pour ne pas dire 40 000 membres. Après on comment les ali très facile. Tout n'a qu'à papa, on s'abonne déjà, tout n'a yaya, on s'abonne déjà, tout s'abonner rapidement pour la communauté Oyo Eko Babongo Mou Nene. Natongo lelo to kobete la yo mbalamoko histoire d'abord bolimbi si en principe on devait mbalamoko kokota lisolo oyo ya tongo to prometa kibino lelo na tongo bokolanda conflit oyo ezali opposé entre famille ya Maïmo na petite fille oyo banyokola ki epa ya mama na ye mama Brigitte na âge ya 8 ans 9 ans ba beta ki batambusa ki bolumbu na nzela oyo bataki bakutaki kaka na kati ya valise et kozala bongo descente de cloche. Ne ratez pas Enfin, l'émission a été tournée. Bokolande yango à partir de 14h. Kasi, na tongo bo ifai to badango na tongo mais moi contre ta erreur technique et ko badabongo na 14h je crois heure de Johannesburg, 13h heure de Kinshasa. Nous sommes dit ko fa na dengo ate tika to betela au moins li solo quand même et combler vide o ya tongo pour ba bato ebele ba mesana pour la radio lokole tongo ezala kalo tiso ki ba tali radio lokole te. Donc moi asala musala bien ezalité wana mona maman na biso na Canada na moni papa Alexis soka tali radio lokole te moi été na tongo lelo. Voilà. Yango nous sommes dit comme to betela lisolo o ya pasi pona kidnapping ezali ko sala maya cette fois-ci kaka na Kinshasa te kaka na Luanda te partout lisoto ko betela yo sala bongo na Pointe Noire na sibino mikolo Pointe Noire baza makasi na masolo ya ko sakana te Pointe Noire basama solo ya kosakanate. Et ça, les solo ya deux jeunes filles. Likolo ya Facebook ou bayaya bokeba na Facebook. Deux amis, moko alaki musulmane, moko alaki chrétienne. Papa Fiston, oya musulmane mutapesi biso lisolo. Papa Fiston beta lisolo mais kotanga ba kombote po ekosala bien te. Biso boyebi to sala kaka ndenge batindi biso to sala. Fille musulmane de apesi lisolo. Toza awa na Pointe Noire. Et papa Fiston, na fin d'un jour, moi, on a mon camarade nanga chrétien na ye. Ah, c'est mon ami, pena wa mon ami de Deda, papa Fiston de Olobakawan. Comment tu vas? Ah, très bien. Mon ami Absingano. Ah, nazaki na Facebook, na kuta na jeune homme na Facebook très élégant et consort, bandi kosolo na ito soli na ye. Oh, azaki très gentil. Wana chrétienne, m'tora bete la siko musulmane. Azaki très gentil, moninga gancé ngo mais plus tard, to solo li, to sengani ba numéro ya téléphone, to bandi pe kosola na WhatsApp. Alors, à ma grande surprise, Muninga, au lieu jeune garçon ngo, na ki na ouvert la sepela ki na ino surtout. Na la gare aloba maloba pe bolingo e banda. Au lieu linganga, à ma grande surprise, qu'est-ce qu'il me dira? En tout cas, na ce pays d'ailleurs, na ndengo zoloba, d'ailleurs, nga mutu na mona kiote ezalaki grand frère na ngai azalaka na Portugal. Grand frère na Portugal nde amona kio par exemple na Facebook alandeli makambo atindeli nga lien to nga pe na koti ndenge ozalaka na Brazzaville. Ndenge ozalaka na Congo Brazzaville na Pointe Noire yango eseki nga na aborder de sur la peau a besoin abala mwasi na Congo awa na Pointe Noire parce que grand frère na nga wana pe azali mutu ya Pointe Noire. Ah ezande boy na éviter ce que romonango ndengenine. C'est vrai est-ce que na ko pesa grand frère nanga numéro na yo ba na kosodo, il y a pas de problème pesa ye. Papa Fiston camarade nanga chrétienne abandi pe kosolo na grand frère ya type wana. Babandi kosolo la ba sali 2 semaines en tout cas bolingo ekoli na téléphone. Et c'est ainsi que 2 semaines à Pamba. Papa Fiston na éviter camarade danga, oui c'est vrai, biso nyos to lingaka mbongo. Papa Fiston nga na lingaka mbongo makasi, tout le monde lingaka mbongo, mais bolingo o muninga na ngai azalaki nango brusquement ndengo wana pa mutu wana ya Portugal nga pe la comprendre ki yango te. Na tuni mutu na
oui, c'est bien, il n'y a pas de souci, mais la commission, c'est un mais c'est Moutouana, aux assurnaïs, oui, les assurnaïs, en tout cas. Si tant papa Fisto, tant camarade n'a chrétienne, à son mettre dans ma solo, n'a qui peut chaud, na conviction, tu n'as évité qu'est-ce que n'allait pas. Il faut que nous ayons 5 ans, mais nous avons bien, nous avons normal. En tout cas, nous avons simbité, nous avons bien camarade, nous avons bien olingi bonheur na ngai te. Au moins que soki ya na bango na ya sali mariage na akomanga na poto na ko vivre pe via poto na ba no tunelo ba mbongo yo bona bien est-ce que so na tunelo mbongo la ke poto ba no zote abina ba no zo langa ya problème te. Mais qu'est-ce qui te prouve que ba tu ba na poto bisusu ba so vivre bien ko le kabiso toi en Afrique. Ta muso en Afrique awa tu dois vivre bien. Est-ce que mais tout ça to manga ya rolia to manga ya rola tate tout ça ba jeune faisait très bien. Autant en tout cas camarade na sepel na ya ba ça va problème exact. Ayebisingai akoya semaine prochaine. C'est vrai. Papa Fisto to vanda semaine prochaine ko karapete et ko ki camarade nanga ya chrétienne tu soyez abino ndenge za awa mobile nanga wana ye to prendre ko rendez-vous to kutana rendez-vous ngo sali lelo et bongo ndenge lelo ozo bisanga ka lelo te mon ami en tout cas na ko kende kuna ngambo te na lingi to kende na yo peut-être pe alors vous allez ma camarade monsieur ba parisien ba jika ba oko se plata ngala kende pote otika de sala nga bien te pas Fisto na zala ki pena na besoin ya kulinga mbali ya poto te mais ndeng tellement camarade insista qui je me suis dit non il y a pas de souci tika na sa nini na kende ko tika mninga rendez-vous à Ernine oh ça va 19h ça va il y a pas de souci Fisto ça ba jeune pas Fisto tout à monter de mninga nga beta ba roba sexy talaka mbali boso. Ok, écoute, la mobile oyo entre parenthèses à mon na Facebook et bosolo laka déjà très bien, très élégant et consort donc voilà quoi. On appelle la bête nanga normal donc na la musulman papa Fisto, la musulman no biango. Siko tokenene ote alobaki à côté da taxi et à kozwa biso. Papa Fisto na ba 18h30 40 moko boye mutuka et ya. Ngape na bonga maki na kei epai ya ba camarade na biso wana na vandi wana mutuka eye wana mama na mutuka Papa Fisto mbali boso ngana mona Rolls cheko da ki Rolls mbala liboso na mona Rolls na vi na ngai eye e ningisi ngape mutu me nazaki na maîtrise ono abaki otina mutuka mo de luxe et goza la Rolls. Tant fois ni be mutu ke koti na veni ya ba camarade na ngawana na butu wana otomona minde pelara pembo bino o peneza mutu ke pa mbate ta mutu ke koti et ye hotelema straight na adresse oyo ya ba camarade na ngawana mbala mo téléphone leli mwana pota bengi boni mutuka eza libanda to babe mutuka de luxe Papa Fisto tokota to pesa go chauffeur bonjour alobaka bonsoir pardon bonsoir au chauffeur wana loba et silaka wana to kota na sima bu ba bloquer mutuka to bandi ko kende to bandi ko lenga ko la skoyo moi conversation et ça la mana chauffeur Papa Fisto chauffeur azoko lobata ata ite ata oti azoko kumbakaka ngala simu ngala en tout cas mutuka de luxe c'est bien mais non moi si je peux moninga ngondira ko chauffeur azolo batendenge ngana o seplate mutema nga bene seplate ya deux fois landaka intuition na yo landaka intuition oui c'est vrai ba camarade musu bazala kamabe mais musu pe nzamba ko tawana pa sunga ya mitema la mpe basanga rapete Papa Fisto to bandi ko kende tozo ke na quartier moko boye quartier ngo eza quartier ya bo batambongo na Pointe Noire mais et ça la rappelle moi si je peux mouquer à comment on a bossani mais ça viendra comment ça ça viendra mais est-ce que on mais quartier oyo et ça quartier batambo mais ça rappelle moi bien te moi moins serré ba fana ba koto yo ba gangiste ba to na mbongo mais ça va bien te bon il y a pas de souci dans la confiance Papa Fisto to poussani to koma na lupangu il y a bien mira likolo bien clôturé de ce tout wana tant komi abeta yeko to pimpité mbala moko accéléré ba fungoli porte nana yeko fungola porte
omoni garçon oto betele bino isoto garçon na ye mutu a kutela kina na camarade na nga chrétienne na Facebook console no soto ye mutu ko fungwa tango afungoli parce que camarade na nga sanga pe photo na ye no soleil pe na ye tango to moni garçon na moi espoir ezali mais franchement ye mutu a mwana potango camarade nanga tikala ikomona yete abana ko soleka na téléphone console moko appel vidéo komona ba bena pena bien te tango ya fungoli epesi moi espoir afungoli tango afungoli wana akiti abeyi camarade nanga na kombo na ye boni tu vas bien ça va ba gafa za kuna kata ndaku bosa nini tokende tango kiti afungoli tokiti biso surtout misatu na chauffeur wana na ngai na camarade nanga ya chrétien tokoti na fungoli mutafungoli ndaku garçon wana garçon na fungo ndako tokoti na kati ya salon ndako munene tokoti na salon liboso oyo tofala na salon wana habite eboya kaka na kati ya salon ba afficher na porte moko tokoti kwa ezali kwa ba couloir okoti wana tokei totabu ate ba 5 pas 10 mètres 10 pas boye afungo le porte mususu deuxième salon papa fiston ndako kitoko deuxième salon bon ça va asa mona poto quand même ça normal akotonga mandaka bo esili wa tabino atofanda awate grand frère asa na salon ya suka kuna pa fisto akoti suta kulwa to koti susu pendant ce temps chauffeur wana atikala ika na salon liboso ya tikala na yewana ya pas de souci tango to koti na troisième salon to moni sikoyo un jeune homme ya ba à droit 48 états monsieur plus 48 49 50 ko comme mais vraiment 48 49 mon boy papa fait ça je rappelle là nga na 25 ans camarade dans qui na 27 ans tango to koti ye maman ka bengi comment tu vas ben camarade nanga boni bien doza bien boni abenge na comment sur la bon ça va pour mes athées présenter ngai maintenant camarade nanga asani kombo na ngai bon pour la comprendre camarade nanga musulman yeyo comment tu vas oza bien bovanda ovandi petit frère ya entre parenthèses mobile nanga wana ya poto azala ki pe wana nga atandika bo na mona ki bena tonton ngo bena bien te na bisi kama yo tonton elongi mabebo mona poto ndende papa visto azala ki bien te mwana poto mais ça qui pena bien te donc bien te garçon le mabebo pena yo muto ngo bala mabebo busu ba jeune na ebité so ça kana besoin mbongo yo kosa mbongo abi akasa na mbongo mutapo mwana pota na mbongo abi moi j'aurais préféré peut-être so bokende bo ça les fêtes bo fali fête apesi yo mbongo muti mpona libala pena na moni pena za bien te e ko komate wa to so na en chichotant na ndenge na biso et comme tu que non la sala qui rien bali mbala ma bebe po ok na fête obandi ko banga et ko comme londengo wana te et comme londengo ta habité premier te bandis ko sola mbala moko ye moi la poto wana ayebisi sikoyo mwasi na ye futur mwasi na ye amina nga ya chrétienne est-ce que muninga na yo akotika biso to solola te biso mbale en privé Kamala Kessa Bino, il n'y a pas de problème. Mbalabo, on va pas visto. Na évité, nalobani nzambe to Allah, azala ki nanga esprit nanga azala ki ouvert dans ses plans. Ya ça sakanati ngana habité. To biso mi balé. Comment est-ce que komi ngana tika bino bo solo là, ngana ke fa la salon sur la terre, c'est impossible ko séparer biso te. So so le kamaro loba ka nzamba ali bo so bo gutela loba ka na biso nanga. Na tunisi ko camarade nanga est-ce que so gingana na déplacer likami oyo koyebisa yo oyo ngana koyeba te so lingina dépasse dans la awa mamo camarade nga pe ya chrétien on a du jabino y a pas de problème akova ne pe loba ka eza no problème te eza problème te mbala moko soi-disant jika wana mwana poto wana abengi siko camarade na ye et pardon abengi leki na ye wana baki kosola siko na kilari Baba na lo bana biso na lingana mesuba ke so na kilari nzoka ngape kilari na yebaka yango ai me bango siko balingi ko kangana te bo ndenge nini eza siko ndenge nini ese basolo aka ba ensemble bo ndenge nini bon ça va likamute na yoka ika lo beka yango wana bon likamute asai lokola moi asiliki mo muke mais azana maîtrise
abenga bana misana mwana bana misana mwana basi bala yekuna te basi oto mwana yekuna kala kola biso mbala boto moni bayina ba vin koti bayina champagne oni moet ye bayina amarula batie wana bapesi biso masanga ono bomela kasi papa Fiston franchement nga intuition et comment déjà mabe camarade nanga nga fungula nga la rapide habité bon leti na habité so ya omela nga lelo ne bon nga ina sa musulman wala nga mna lobi na bi nga na sa musulman to mela masanga te donc ça vaut pas la peine quoi nga masanga na komela te sokata sucré zalaka ça va babo camarade nanga pe akomi mutu pe ye abali ko fana nie azoyo kaka o nga na oloba mingi e bo ka bo ça rappelle ko boko te boye kaka ça va net yo bela masanga te na yakina ba siko na Papa Fiston na comprendre que moi ma bezali na zongi moi si ma Papa Fiston elo sala yeke na ba longo na ba intuition wana tangu to kotaka na lupangu wana ngala mona ki moi suspect déjà pour côté wana yeba ki ngoza ko moi suspect tant to kota na Papa Fiston na boaka ki misu na droite na musika kuna na mona ki ba tumola libulu mbala moko esprit na ngesala ndako munene mir mulaibe ba tumola libulu kuna libulu ngo na libulu wana est-ce que ba lever bisote ba bomaka batu ba boka na libulu wana te ezalaki ka bakanti tiki ka ndengwa tant na mona libulu wana déjà esprit nge beba ki déjà mbabo mona poto lobi na siko Papa Fiston na moni ke poto to bana ko kota to kota na porte liboso leki wana akangi fongola akangi na kadena deuxième salon to kota akangi na fongola akangi na kadena nyoso to ne bana ofana ngana mutu okanga ba kadena bwende biso to yepo na to enjoy fete to sepela e kuma makanda bwende yango fongola nga déjà esprit ya Papa Fiston siko tellement na moni desi ba lever biso to ko bape ya kokufa awa promete bako teka biso loka kati pour moi yeba déjà la comme ça siko gentillesse tala mwana mayele na tuni siko na jika vraiment beau frère bobanda biso yo pona uti poto oyele biso loko boko te oyele biso nini oyele kamad na nini na bana ko la moi gentillesse mo pona na so esprit na bango habité biloko ça lango promesse te akutu na yakina ba chocolat bino ba chocolat mingi na yakina ba chocolat moko ya bien ya poto awa ba Fiston ki a misi ba chocolat moko bena bien apesi nga mibale apesi pe camarade nga chrétienne mibale nga ba chocolat kitoko Papa Fiston soki nzambe azana yoko okolonga kaka ndenge Jésus alonga kala kulusu kaka ndenge Jésus alonga la tentation ya Satan na ziba chocolat Papa Fiston muninga na kala fungola boyenga na habité bon na kolia ba chocolat o na ndako na linga olia chocolat bana na faina mbet na olia na chocolat kitoko na kolia yango kaka na kati ya ndako mbala moko mama na biso abengi yaya chokoza mwana elaka nzamba sunga bato ebele babika na liwa na ba intention po na kaka basa bana elaka mbala moko mama na biso abengi natali bwe mama bengi yo coup de fil à maman ezali kitoko na ina ba téléphone habité tete ko ba téléphone te o ba téléphone point tout ça to bana mia so ba téléphone habité maman na biso bengi o te ko ba téléphone te na yo kie na tiki siko Papa Fiston ngala mona ide ma BC koti déjà na yebité na kata muninga na ngai soki muninga ko mona do attitude muninga na alo belo ko te mais attitude d'ailleurs akomi ko se sentir gêné c'est comme si asala ke erreur ndenga yaki na ngai nzoka ngana nda sauver ngamo pesa de savoir mama eko benga susu a insister na bitete funa yamba pour ebisa mama sona yambite mabe cette fois là jika wana ayeko ndi yamba na yamba mama boni boy Papa Fiston moko kutu ezalaka malamu bana bayebaka munoko ya mboka lakisaka bana munoko ya mboka ata lingala ata wapa to bota mwana poto na Afrique sur bana bayebaka munoko ya mboka ezalaka très bien pona bakodi mususu na mona ki de insécurité donc appel ya mama esunga kibiso mama boni bien mbala moko na wadi ko yebisa mama na yebisi mama na munoko ya mboka na biso mbala ba ekut na bosani
Il faudra que mon na kitaki na di na ngawati. Na lobi na munoko mboka na biso mama ba enlever biso. Na lobi na munoko mboka après na koti siko na lingala. Non, toza na quartier intel et sika intel quand on a soye bango te mais na avenue presque ya soki ba memi yo esika kende tanga ka avenue yebaka esika ozali. Papa biso na so ba so makasi non papa to esika moko boye na mona ka avenue ngo kombo na ngo tel mais numéro na yete mais na mona ki na portail moko ya noir boye moi mira to ça esika na to separa ba ninga na biso problème ezati. Ouais, c'est dire référence munene. Na yebisi mama na mnoka mboko na se mama oya na mbila pepa ya. Siko na baki police. Mais c'est fort possible, on dirait comme la police wana et puis ça vraiment ça me fait fêler. Mbala boko siko yo. Tona siko solo wana siko na mona mama ko ye mona poto pou. Atala bi bon. Pour mes atte na moni boza peut-être na posa ya kosepela oti ya passe pour de toutes les façons na moni moi na ngai na sepel na ye ya kosakana te en tout cas na sa pe na rene mo fona kende na rene mo fona kende donc comme ça bino zonga va faire ça là qui un certain mardi abi comme ça tout la vendredi comme ça to ko chill très bien nga fona kende réunion mo boy c'est bon va faire ça hier avant di wana leki na ye oyo a fait connaissance na camarade na ngai chrétien wana a jubiso ya pas fiston passe so moi ni la kando lo baka ya solo abali ko fungola baka dena wana to bimi na la porte deuxième salon libosi to kuti ko chauffeur wana tant to bima pas fiston li biso na 7 secondaire ko sanda ko étage likolo ozoyo ka lokola na yebi te soki nzamba fungola kinga matoi to ndreni na zoyo ka ko mirmire yebi soki mutu ba tie ndeba bakanga watu ba band awa te ba lever ba so ba ganga lokola donc ça c'est pas santaye que to loba na se wana ba ganga pona toyoka ngana yoka yango na bi donc veut dire ndako oyo ba kinapaka batu pas fisto to bimi to kota na même mutuka wana ba fungoli biso portail chauffeur wana ke kotika biso azoloba eloko ata moko te papa fisto toye ti atiktango akomi na lupango ba camarade na biso papa fisto wana ba presque ba 23h chauffeur wana alobi abi papa abi bana nanga yo ozanan on a musulman Allah na Allah solo atuni wa chrétien on a chrétien chrétien na musulman ba camarade c'est que c'est très bien nzamba za na bino mais na esi bino boy attendez excusez-moi hello fine and you no, I sold it out. Yeah. Okay, sharp. Okay. Voilà. Chrétien na musulman, vous ensemble. Banzambe na nous ensemble laka, ba bikisi bino. Soki ba bengi bino, ke boya susu, boyati. Ndenge bobimi kuna, boza batu ya chance. Kak papa na ndenga lobi ndenga lobi ndenga ba fisto il n'a plus parlé papa kasi kamni ne yebisa biso bokita aloba ki aswa te lo mokote ba fisto to kiti à partir tuzaki banda ko kaka doki presque pas na biso na pas na bango ça ya des différences à 4 ndako muninga na ngakoti ngape na posa pa na biso achane ndi na koti na ketango na komi na ndako pa fisto na bete parce que muninga na ngakoba yoko na moi méfiance pour na ye c'est ya na ratise cop na ye ya ngai mo bala poto fera ke na poto akoma na Portugal aba otinda na ba mbongo nzoka nga na sauver na liwa na sauver tango to komi na ndako na biso paranga na bete li mama na biso di solo mama abi
ezalaki boye mais tokotika boye te il faut que signaler na commissariat bato wana baza bakinaper mama na yokaki bato bazoganga kuna bamingonga basi bazoganga yaya yo okutana mbana na Facebook ata kutu na nzela boye moto oyebi te confiance abengo kende pa na ye okei mpe 100 euro na ndako oke wapi ebele bakenda ndenge wana ebele bakenda ndenge wana papa Fisto tobengaki mbila te totiki makambo wana ndenge wana yoka sikoyo lisolo tango tokomi na tongo nango tolala na tongo camarade na biso to camarade na ngai mais ayebani mpe na camarade na ngai chrétienne aya na ndako ya sabala kendabi en tout cas nalingai kobongo na telefone te lobi nalotaki mabe avant te nalotaki mabe nalotaki onde bato bakangi yo bakomengo na zamba bani baboma yo quelque chose comme ça na comprendre te nakoki kobanga osakana te yango na leki na utaki quelque part na leki na tala soki santé ya ndenge na bi camarade donc nzamba atalisaki yo tala ngai boye abetele so na bi donc nzamba amonisaki ngai ko mais po ani bato aboke funda yango na mbila te po balonga sika wana boke funda te po wana o mama alingi na ye te papa alingi totika ndenge wana esili bakei okutu ndenge aliawa mutaka pe nga de chocolat moko yango ya poto zwa na moko chocolat poto na ja chocolat moko na pesa camarade na nga la kinda nga na tika to na tika la koto sikoyo to fona biso pete papa biso ba musulman to sambela na ba 5 to sambela ba faut ça la ambition ben nga ambition soki 5 fois par jour je crois na poko tangu to vai to la télévision na famille konso na se rappelle na bengi na pera na musaki na nga wana na chocolat moko na zi chocolat wana na fungole yango na kateli mama ndambu na kateli baleki ndambu to kaboli chocolat to le yango kaka papa mutu aliaki te na ya na bisa libosa mobali papa biso to le chocolat wana mokile na makambo pa Fisto biso na buka chaque 5 heures to sambela sali ambition chocolat na papa Fisto to lala ya kosakana te papa kendaka musala na 4 heures ake musala grand frère papa ke to la baleki nanga ça so na 5 heures to sambeli ba sokoli ba ke classe to tikala na mama ba mususu wana to lala pongi papa Fisto ba to lala pongi wana to la muka 11 heures tant de la muki os to bossa na prière makamunyo surtout na bi mama abi voilà donc chocolat o ba pesa ki bino soki ka bolia ka chocolat wana nde mabengo kota esika bengo ozonga sute yango wana tala ndenge nzamba bengisi na liu ala sauver biso c'est vrai oyebike mbala moko benga muninga nanga na peke pe chocolat mususu wana muninga boni yaya boni boni chocolat na bi ya tika chocolat za mala mute papa mutaleki chocolat na yo wana papa la umela papa la muka ti ba 10 heures papa la muka ba 10 heures likola chocolat oya yo wana ezaki mala mute ezande boy ça va na kiko so ko muninga na ngai chrétien wana boni sa to so la bien na muninga mais c'est comme ça aso se méfier na ngai se méfier na ngai papa Fisto ngala yebisi papa ma pardon mama bandu batu wana basa ba kinaper basa batu mabeto bika kina liwa yo bana ko ka ne batu bana olela kuno kote to sola ite o kana ka na bitete tala chocolat pe biso chocolat wana elalisa biso pungi na ndako awa kutu na zai mboko na pesa muninga na ngai pe yepe mbala na la pungi yo eza o yangeza kuna soko ole yango okosala expérience et puis rappelle-toi chauffeur wana lobaki nini soki babengi biso sa nini to kende te papa Fisto pendant que to sora muninga na nga téléphone elela ya ye mwana poto ngo jika soit disant comment tu fais ma chérie oza bien boy boza bien atindela mbongo na téléphone atindela mbongo na téléphone soki tap send atinda mbongo combien $500 oh chérie na $500 wana osoma blamba comme ça tout na vendredi muninga no pesa ko lingaya aya mais muninga aza clever osakala te bon est-ce que yoko ya mo tenga na lingi yo za mwasi na ngai il faut ka oba ba camarade na yo console c'est pas moyen oya yo moko ato ko na camarade na promettre mais attitude azala ngo souté ça va promettre camarade
okokende te ote nga fona kende kaka yo sa okomi compte nga ngani na zumba nga porta atinde nga soka asa kinape alanga otina nga $500 boy yo so kaka te papa Fiston na yebisa mama na bango mama na bango nyoso tu wana ye mama wanga yeba gite to na esi mama bango asilika ya kosaka te koketa yebisi papa na bango tango papa yo kinde wana papa mbala moko na commissariat pesa nga ba chocolat sa chocolat wana bakaya na commissariat na chocolat wana bazwa chocolat wana ba pesa ba mbwa kao alali c'est vrai albasala ba possible comme surtout papier est-ce que sika ngobo ko yeba fia musulman o apesi so papa fisanga na oyeba est-ce ba mbila do oyeba ba tama ona kataka na mama na bango na papa na bango na mama na biso pa kendaki to bandi ko kende wazo ke papa Fiston to koma siko na musika lokola à 50 mètres le poko to mona kar ba mbile telemi Jib muso wambile telemi. Njoka par ma fi o bakinapa ki wana moka la iso kipe mwana ya PDG, so kipe mwana ministre mwana ya mwa mutaka tuku bianza basali banquette li na téléphone na ye ba trait téléphone ba ko kota wana papa Fiston mbila koma wana bakanga ba to mwana musika. Eta to pusani boy ba so bimisa bango bakanga bango ba kraka njoka ba criminel bango no soto ba kenda na bango. Papa Fiston na banga. Lisolo oyo ça va en 2019 avant que mam oyo ya ba maladi oyo banda biso awa ya ngwana na lingi obeta lisolo pour ote ya ba jeune fille Papa Fiston lokoso le kakati okutana mutu ata na Facebook na Instagram na wapi mbala moka boye ata yo moko confiance la confiance n'exclut pas le contrôle ngai to biki na liwa pour na intuition oyo ngai ebiki sibiso tia bandeko ba jeune fille mbangu mingi pema tala lisoto bombela ki na tongo lelo yango wana. C'est ici que nous bouclons cette émission, mesdames et messieurs. Yom dota la biso, so ko sena lisolo ya ko beta benga biso opia lisolo na yo, so ko bengi biso ozu biso te komitung samate, tikela biso audio ya histoire na yo, to ko beta yango kaka ndenge olingi to beta yango. Portez-vous bien, santé de fer à tous. Chap chap. Et tara. mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjo